Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon mani. Loboko na tata ese moi milikola baninga pina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Voilà, un appel de Bote Mingi et Bandeko Nyonso Bozolanda biso na République démocratique du Congo, pe na Congo Brazza, pe partout na quatre coins du monde, Nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob, à Pamboura Bino, émission Éco internationale Ezo Lembate, Ezo Sala toujours Moussala Oyo, Ezo satisfaire Bino. Tant que vous avez Éco, ça veut dire bonne nouvelle. Éco na portrait ba benyango ba novidade, parce que nous avons ba information na source peut ozoya. Pour la côté de Sabino, vraiment, beaucoup de chapeaux, n'a pas encouragement au vous êtes na micro, c'est votre humble journaliste, le pasteur Flam d'Angola. Dans la caméra, vous allez na frère Nabiso Cédric Makela, l'homme valable. Cédric Makela, l'homme valable. Petit frère, il y a Jésus-Christ. Voilà, vous voyez que tout ça, moi, un bout de temps. Pendant que ça l'émission a passé à la fin, ça parce que ma voyage, ils allaient tout voyager, qui peut, tous à la capée na minimum retraite. Mais il n'est pas n'importe où, est-ce que nous sommes allés, vous savez que pasteur Flam d'Angola, Lucas pasteur Vincent Makela parce que au sein de l'émission vraiment t'as vraiment tant le baka édifié kabiso vraiment le baka bien azalaka toujours na la décision pour le baka solo vraiment à pasteur pour le baka vraiment tout se peut la naïe mais héritier ka ce Molanda pasteur Vincent Makela tonton makwata Molanda émission oyo pasteur Vincent Makela azali pasteur oyo premièrement ça pasteur deuxièmement azana bilamba vraiment là ça va mutatembe mais na kota na chambre na badi kotanga ba complet veste ya ba greffe na koma na 400 veste na mungi c'est na continue na koma na 2000 complet veste vraiment aza premier pasteur na Congo ko azo la fierté na makamba bilamba mais a lobelaka ne yango te ko na simplicité ya makasi donc à tout à l'heure nazo yamba pasteur Vincent Makela bonjour pasteur Vincent Makela bonjour pasteur Flam d'Angola. Motonanza, pasteur Vincent Makela, n'a dit que le Bélano m'a pas bilamba. Mais aux gens n'a bilamba qui belé c'est d'ailleurs pas pasteur, mais c'est notre homme là, m'a été dans la salle. Si quoi yo aussi écrit dans yo, aux gens n'a bilamba belé pour le baraté pourquoi? N'a le batté parce que na zone ma casse n'a ngate ça n'angolo anza mais pasteur Flam d'Angola. Soit ma casse n'a que ça avec vantar, n'a que se vanter n'a que le bas. Mais quand l'ensemble a pesé ça, on le banine parce que l'ensemble a le biboyer. Ndam dans les bossotes nzambe alatisi nzambe alata Salomon voilà exemple ba de soupe ba la tapé bien passer Flam d'Angola yo pona takama on a tapé bien ne donc pasteur ngi ne biso la tamakasi ah tena kotanga ba kombo ya ba pasteur tena ba bilamba mais ba sala bo ba la tapé bien tu prophète de l'île ça la tapé ah oui nangolo nzambe la tapé ba la tapé bien mais ma ben na yo parce que akoma okumisa ngo na bête le griffe boyé na sali boyé tout ça va ni boyé en tout cas un des passé dans ça na mabunge belé prophétoire ana mabunge donc c'est à présenter griffe et ça péché et ça grand péché et ça péché que mais et ça kopengwa parce que surtout le belé bloc amukilité to le belé kaka makambo ya nzambe to le belé kaka makambo ya Yesu voilà c'est fini sans ça va plus se graver ça va bête. Depuis que nous sommes tous en acte en parole, tous ça va prendre le coup de Yankolo. Et ça prend le coup de Yankolo. Et ça prend que se vanter que l'on a bêti Miyake. L'on a bêti Boye. L'on a bêti d'Achel. Tenga ça va Boye. Et ça va me passer Flam d'Angola. Il faut passer derrière si vraiment ne connaît Zonga Nanzela. Zonga Nanzela. Oui. Voilà, n'a pas si mot de prophète de l'île de prophète des nations, n'a pas si mot de beaucoup de chapeaux. Voilà, pasteur Vincent Makela. Papa, le lot. Ils ont lobby là. La réalité, c'est les Canambos dans le Congo parce que tous les Congolais, tous les droits que tous les obligés, il faut que le lobby. La réalité, c'est les Canambos dans le Congo. Le lot de la peine politique. Pasteur Vincent Makela,
est-ce que na mboka na biso Congo politique etambola malamu ke etambola mabe ezotambola mabe papa pasteur Flamme d'Angola mabe penza mabe parce que na mboka na biso rien ne marche nyonso eza mabe kolia mabe kolata mabe kolala mabe kotambola mabe base nango eza nini politique soki politique eza mabe nyonso ekotambola mabe papa pasteur Flamme d'Angola rien ne marche dans mon pays eloko moko eza libabe on dit toza libabe te mais nde toza libabero eza pesi ya libabe donc mboka oyo toa na chance ya bakonza malamu te toa vraiment na chance te parce que mboka tolikita me bapeuple baza konyokwama baza kosouffrir tala mbula ebeteke bato bazindi mboka ekomisalité mboka kotambola bi eza te potopoto partout bandako ezindi na biso papa pasteur Flamme d'Angola eza mawa mingi mpo na mboka na biso vraiment nzambe asalaka ngolu soki eza pasi voilà nzambe asala ngolu etika songo mokonzi aprecié l'évangéliste international Ange Mwamba l'ambassadeur pasteur Tetenda ya apôtre Idi Amin na Bitsoki Mbogo Charles voilà pasteur Vincent Makela papa tobanda na temps ya Kasavubu parce que le président Fatih Beton n'a travaillé parce que faut dans la réaliste président Fatih Beton n'a travaillé parce que tout na pouvoir ya président Kasavubu to comment na président Kabila na 4 mandats on a eu na Kabila de père pouvoir ni ko ezaki et travailler qui bien na pouvoir ni ko ezaki na désordre pouvoir eux travailler bien bon par exemple l'époque Kasavubu bisoto je vois que on peut présenter mais je crois qu'ils ont pris l'époque Kasavubu comme ça tout là en 1900 voilà tant que tu as dit que stabilité dans Moka Congo c'est propre Kinshasa c'est propre bato zaki mingité ils ont senti que papa bazo futama totanga ne bekolo moko ya bien et wana bazo totangi so boye soki pas na bino bozo banga ye maître école bozo banga ye ozomona alors na côté na pouvoir Kasavubu vraiment mboka zaki stable et puis ça va témoigner à bato mboka zaki bien mboka ezaki bien pe na pele Mobutu ne bandeli pe ezaki bien bon na ba 70 quelques wana jana na ça déjà donc mboka ezaki bien Kinshasa ezaki bien par preuve ozaki oka l'époque wana Zaiko ezaki koboka kri moko boli Kinshasa ki eseyaye donc qui essaye ngolo ba esengo Kinshasa esengo bazoba kri wana mingi alors vraiment mboka ezaki na stabilité ezalaki bien mais tant que tobandi kopusana tongo na ba 80 mboka ebandi kozwa moi décadence moke on a malchance ekoti bon moi mabe bande ekokota voilà tito okoma na ntango ya démocratie tozali mpe mwa malamu moke mais mabe déjà sekotaki ntango tokoti na ntango ya Kabila le père bolamu ya mboka ezongaki bolamu bato basepeli tosepeli mboka pene ezongaki libération oui ezaki libération te mais moi stabilité pour celui qui libère c'est ce Dieu mutako libérer mututé voilà parce que la libération fait que de l'éternel mais mboka ezalaki bien parce que tokomi la stabilité ya monnaie obi que l'époque on a papa Flamme na sope qui soso mobimba na 4 l'époque il y a Kabila de paix oui na 4 na soki na 4 francs soki 4 centimes soki nouveau soki nouveau centimes ouais mais tant que Kabila le père a Koufi, le fils a yé, ne bandit pas que moi stabilité Zalaki. Mais si Manango, Koufa Blande, Boulouye, on ben un pito pali, on ne peut pas frondondo, frondondo, et n'importe donc baby sama, frondondo, et n'importe. Alors, vraiment l'époque il y a président Fatih, le Raïs. Ok, quand on s'appelle la NPMI, sur la qui jouait, donc Babi n'a pas foutu la Rosakanati. Parce que moi qui appelle le côté qui n'a ma belle à Rosakanati. Toi, il y a Fatih. N'a pas Fatih, béton, on a pas béton, on a pas béton. On les a flatteries. Et ça va flatterie. Il y a vraiment des connaissances comme un mitou makas, beaucoup comme un dictateur. Parce que au monde, quand les Salaki, mingi raïs. C'est là où les Salaki, Mobutu c'est au coucou de Ouazabanga. Santa Tombo Tombolé.
parce que l'attribution de son Nzambe à Zanango, Mobutu Zaki Nango. Yo Nzambe le médaillé. Mobutu ye Alinga Bakita Mikolo. Bakita Mikolo. Mobutu Eliba Salongo. Mobutu Mozalisie. Mobutu le pacificateur. On a bimi na chrétien. Azo bima na Sanza. Dalelo tu bandilanga ye. Obi passer flamme. Ngazo kaseka Mobutu akufate. Nzambe. Nzambe parce que c'est qui Nzambe na mukiloni. Au moins ko bomaki ye. Alors, président Fatih Béton, mon frère, notre frère, parce que je suis frère à Christ. Non, il est président de la République. Ah, moi, je suis frère. La fille, c'est un frère, frère en Christ. Mais c'est mon frère. Ok. C'est mon frère, et puis moi, je suis biso. Ok. Comme ça, tu as parole. Ok. Au second, tu as Tika, Aboya Makamouya, et à Fatih Béton. On va consacrer dans Moussala. Sinon, il y a que ça, ma belle sous collègue. Parce que moi, ne peux que oyo. Mon amour 2 ans, oyo 5 oyo. Congo est zindi les sous. Collègue. Mais quoi, ça qui combattit, tu vas combattre rien à cesser. Bon, nous sommes combattre à Yango. Mais il faut que le président de la République, il faut ça fort, il faut ça dynamique. Il y a un moment assez discret, il va fatiguer. Mais toi, dans mon écoute, tu vas toujours avoir au nom du père, il va fatiguer. Du fils, il y a celui qui a béton. Mais ça c'est diabolique. Mais le président Fatih a eu le biloko wana te. Atele mela yango. Pour biloko ne comme pas là. Atele mela yango yo. Il y a pas qui le peuple d'abord. Il faut attirer les bossons nous. Le qu'on a sali frère en Christ. Attendez nous Nzambe numéro 1. Si même le peuple d'abord. Pour continuer pour vendre et ont mis ça, il faut Nzambe soutenir. Il faut Nzambe à la dimension. Voilà. OK. Et ça que tu m'as dit que les qui mboko yo na maboko Nzambe. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pour nous donner le salabateur à boko. C'est une bonne chose. Après ça nous Nzambe place na ye et le peuple d'abord. To abona kazamo na musala na biso. Asala pona biso. OK. Pona famille na yete. Et ça que le ventre d'abord. La famille d'abord, les amis d'abord. Non, elles appellent le peuple d'abord. Alors, comment la mort a vision est qu'on déconne. Mais pour le moment, mort est commis là, d'autres temps là, d'autres temps on a danse ma colopante. Ma colopante dans l'année. A danse le colomoko, donc, mon qui peut être un benabou. Et tant le colomoko. Oui. Donc, comme n'a pas sur Koleka, on va dire awa dans les sens là, Koleka t'en est comme il faut. Tu as dit l'émission comme des filles plusieurs fois. Ah bon? Tu as l'émission Koureke. Tu as l'émission Koureke. Mais n'est pas comme vous te dites. Donc il faut ça l'effort. Ah bon, ça va m'accompagner. Belé. Parce que le chantier est à Mingi, il y a Kobongisa. Et puis chantier sur ma casse, c'est à Bongisa. Mentalité à Bakomolé. Matrimonial à Bisso. Bongo, il y a Bakomolé. Et ça, sous Madame. Parce que Vincent, on a 4 mois de bâtiment. Dans le 2 ans, président. Félix Tshisekedi Assali, Bandeko Tsaï Bakar. Mais si on est pour le moment, le rôle a donné premier ministre. Le gouvernement, malgré le premier ministre, ça fait 1 mois. Le gouvernement fait du dans quelques jours, dans quelques semaines. Pour qu'on a eu, le gouvernement est au piment. Pour qu'on a constat, c'est parce que ici, tu as Kala. Tu as Sika. Tu as vraiment beaucoup de temps. Na constat nangai et on a la Constantine tout ils appellent Constantine mais constat solo. OK. Na gouvernement mené naza le malomé au matin. Par peu on s'en va depuis va nommer premier ministre. Un mois et demi à Ngoyo. Gouvernement au matin. Oui pourquoi? Ko wana neza muna ko sakanate. Ko wana na ba poste. Mutumu asala qui a coquité à l'Ikabatayeka. Azala kaka wana. On dirait beaucoup de tigres ngoba, mboka batatana ba mama na bango. Bali msanga ipona que mama na termo. On dirait beaucoup ça ba parler na bango, to ba voter na bango Congo. Ba coquité ba échouer. Ba ça depuis la temps au bout. Tilelo, ba zo la ka ba poste. Apoli na épée. Et puis ça coli. Ba to la ba bati ba kyo ça soutien. Mais attends, ba papa que no ba ça soutien. Mais pas besoin de ça. Mais pas besoin de ça. Pas besoin de lutter car pas besoin de ça. Et beaucoup de gens sont tanga lobi papa flamme. Et beaucoup de gens sont on s'appelle Mayele. Pas tant que ministre ni il y a jeunesse même ministre ni il y a ta
communication. Côté la communication dans le domaine de mission. Papa la même mère de ma peine. Ba mingi ba tongi bandako. Ba tini ba na ba poto. Ba mingi. Oui. Ba laisse passer 30 40. Papa ma peine nous ba homme valable dans sa place. Voilà. T'as ingénieur bon ba comme caméraman. Merci Lisa Naïsta. Est-ce que ça normal, papa Flav? Est-ce ça normal? Donc, il y a des touches. Même dans le match, il y a réserve à Salaka. Mais le match, il y a réserve à Salaka. Alors, où est la caca? À soi, poste. Au moins, il y a des filles à Moïse Katou. Il y a des filles. Mais toi, il y a des fesses. Il y a des filles pour la nini. Il y a des traîtres. Mais tant que ça, il y a sacré. Il y a des gens qui il y a des gens qui ont encore. Parce que tu as dit que tu critiques Fayoul, on s'est dit que mais est-ce que tu as dit que tu as dit parce que tu as exigé ma poste dans le gouvernement Olingo Salama. Mais papa Flamme, vous savez, et ça va cater. Comme Mboka ya Sony. Mboka ya Sony, papa Flamme. Mboka ya Sony. Tala ndenge batu bazokufa na Kongo. Mamula mkebetaki awa. Ememi batu. Bapoe Boukani, Bandeko Boukani, voilà votre temps, on a que ça soit un problème. Partout, poto, ça salité. Poubelle. Donc, papa Fati, à Salama Kassi, pour la chantier na Congo. Abunda pour la peuple. Le avec le peuple d'abord. Abunda pour la peuple d'abord. Maintenant, on a qui comme ma belle sous. Ndenga Pouya qui va Kangazan. Voilà, c'est vrai qu'il a monté. Bon, pour appuyer Bakanga Zando, c'est Zando, comment peut ça? Papa Flav, mais ça d'accord na yoté, malgré ces missions non mais la katio. Na d'accord na yoté. Donc n'est Bakangi Zando. Et ça peut faire souffrir peuple. Mais bon, ça Zando mo quelque part, on tient d'abord beaucoup les appuis. Eh, basale ya moi. Zando dit le basale. Zando basale ya moi. Ah, on a kabine escape un autre bateau. Et c'est con. Donc, école est longue, va t'en mozan. La longue école Matissa Douane, elle n'a pas gagné Salaka. Oh, la priorité est Mboka, les choses à la nous études. Ok. Ce qu'on dit au Mboka, Bomananou, niveau études à Mboka. Au moins, Mboka est beaucoup fort. Au moins, il y a Bassi Bandumba, il y a Mbali Bakuluna. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le niveau d'études est zaté. Ce qui m'a tangaté, à vous assurer mon temps au Kansate. Avant ça, n'importe quoi. Mais dans cette école, il y a civisme, il y a éducation à la vie, il y a à part les moussous français, il y a former. Moi, je suis moto. Mais moi, je suis tanguité. Donc, je suis formé. Voyou, je suis pit. Pasteur Vincent, na kati malobate na lobi yoza na commune ya Kasavubu. Oui, za na commune ya Kasavubu, mais tant vous lobela ba salubrité wana ba salité, ba mai, vous les petits, ba ndapa ba kekei, yoza na commune ya Kasavubu. Mais pona toza na commune ya Kasavubu. Lelo tozo mona ba député. Ba voter qui député na commune ya Kasavubu bazali, ba bourgmestre ba commune bazali, est-ce que Baruch pour le Bélaïlo, on a même la gouverneur qui est dans la commune, dans la bourgogne, dans le salaire, il y a beaucoup, mais c'est que nous salaire député, député dans mon lobby. Mais le commune à Kassabou, nous sommes dans propre de la santé. Ngaï, na côté maman, bébé climatisé, mais maman, on a quand même à ça, rappelle moi, Moussala Nali. Parce que nous connaissons qui awa, il y a qui même dit awa. Avant de même n'importe quoi, on a vu ça awa. Pour la copa, mais la salité, ouais, ça va, kotoyo. Mais les députés doivent voter pour ça. Et l'autre côté, Kadikias. Et l'autre côté, Kadikias. Donc zéro. Zéro, t'es donc c'est la bonne baille à l'issue. Ce qu'on passe à faire ça, ceux qui ont fait une liste, il y a des députés, ou bien se voter dans la ville à Kinshasa. C'est peut-être 300 députés pour Tika Banane sur le nom de la Union. N'a Tika Tagade. Bangoto Fobake. Nabo bafinaka Fati, bafinaka Raïs, bafinaka Raïs, basu ba poste ba salami, ba salelo. Oyebi ndeko na ngai, kulutu na nation nika futa na bagelo ko boko. Soki no mukosa mu Congo esala yote, mukosa mu Congo. Koseka mutazo kwanza te. On est le bimingi Et le bimingi ko?
soki nani mokosa mokongo esala yo te koseka moto aza kokwanza te mpo oyebi te nini azoyoka bato balobaka wana bazwa baposte wapi bango lelo rien na parlement mpe balobaka te eloko te bazwa bakoma badanser nga nayebeke soki batokola badaniel safu bazwi baposte badécolliser à part bango bamosusu nga naye baza koloba ebelebele wana bapapa molière mais mboka oyo tokosala inane te mboka ekomi miroir mais nini baosala na parlement sikoyo bango nyonso basopani na union sacré donc batie badinda wana mpona baposte na bato basekopenzi nepoke ya rais bakota union sacré comme lokola blanchisserie mpona koblanchir bango mais bayeba ke mémoire na biso eza nunu fraîche toye bango bongo fati na nde eza kosala nini parce que eza entouré toujours na bato wana toujours bato wana epuis na kozokamwisanga na ye mpe président fati ye mutu avanda bapeuple ye mutu azalaki diaspora ayebi nde tozosouffrir amarcha na bapeuple avanda na bango ayebi mpasi ya bapeuple nazokama ndenge azotolele makambo mosusu nakamwa tolele makambo mosusu zando ekangama nini ata ndobisenga ke bakotonga zando ya sika mais eske yango eza priorité est-ce que eza priorité soki batongi zando nde mboke bongi mais soki otali zando omona binaki eza pembe na ville quand même il faut batonga ezala na qualité moko ya bien parce que ntango bato bazoya bazomona propriété parce que zando ekoma esalite bakangi yango parce que ekoma esalite papa flamme bongo baimmeuble mosusu eza na ville wana eza salite te baimmeuble mosusu eza na ville eza salite te mpona babukibuki yango te mais par rapport à zando yaki plus te oyebi soki basabiloka bongo ezokoma lokola l'état contre le peuple l'état moyini ya peuple parce que peuple ezolia te na passe oyebi na zando wana combien de personnes bazobika wana moto mosusu aka na zando wana aa na mesa te malokotaka kaka bakasi ake kobwaka bafute mwa 1000 francs ake kolia oui mais yokangi ye soki akolokotango wa misala mpe eza te bakokelaka misala te bakompani eza te soki badibiso bakoma babibi wana eza l'état contre le peuple papa flamme kondimaka bakambo leta toko eza journaliste soki nazali na place ya président de la république nango linga teke eza ondala bakangango ata plus tard tobongisa nanu bamakambo mosusu ya zando koya nsima parce que yango eza priorité te voilà parce que flamme réponse là voilà napesi mbote na héritier kasongo mokonzi ya bruxelles na rkb photo shalom pomase napesi mbote na maison clé minute diabanza maison clé minute diabanza ezwami na lokolama na coin ya gambela ezali maison ezosala baclé ya minute vraiment yaka wana bakosala elo clé atobungisi clé ya forme nini yoyaka kaka na maison diabanza ezosala baclé minute na lokolama na gambela wana na commune ya kasavo vraiment bacoup de chapeau napesi mbote na tonton mapwata napesi mbote na mon partenaire Matunda pour umela beau-frère François Mansukeli voilà pasteur Vincent Makela nalobi boye lelo tozomona parce que tozaka na actualité ya mboka tozomona basali ya nzambe baza na poids te pa bakonza mboka pourquoi parce que bazala corrompi mosala nzambe ngo ezala jamais corrompi baza corrompi lelo mboka biso ezali exposé na mabe nyonso tous les mal eza lelo toléré mosa nzambe akozala corrompi te mosa nzambe alobaka kaka vérité alobaka kaka solo mais tomona badepute mosusu omona kozwa paster amebisi esaki wana baza bapaster te baza kosala nzambe te mosa nzambe aka mikumba bato parce que nzambe apesi yo mosala na mpo opetre babrebi ya nkolo osala mikumba komemaka ya bato okende memela depute esaki mpo ani ngai naleki depute oza likolo na ye nasa likolo ya depute par preuve yo moteke badepute baki kolikoa bafana baeglise bakimoki na église mpona oyebike kuna eza source voilà biso mikumba biso toza na yango eleki ya badepute ata mosala moko asalaka na parlement ezaka mpona qui sont pour qui sont contre bamosusu balobaka na ye te mosusu balobaka te avande kaka wana
kobayaka kolalaka bapongi mais biso tozoganga tozodélivre bato tozobonela mpona mboka tozobonela mpona bato tozokoédike bato tolakisa bato nzambe okobela malade ya tension okobela malade ya cancer ya poumon cancer ya gorge et ça blague te et puis en plus de ça oza attaqué na bino mabe bato so aza na bablocage bakamba na bafamille baloka bango yo ozokende kodébloqué basystème wana mais ça ne sécurité parce que flamme toleki badéputé mosika ngana mona kutuna mboko boko soki eza l'argent moko l'argent facile et puis mukamke babenga oni nini bakena congé nini congé parlementaire mukamke bakeli congé parlementaire bapesi bape mbongo ya congé yango est ce que biso tozwa bambongo wana mais tala mosala église ezosala papa frama pasteur aza moto akosakana na ye te pasteur surtout a solo atosele blague te mponga na bika mpo na bapasteur na bika mpo na bino j'étais voyou na mokili un super sorcier mais mpo na basali ya nzambe tata na mama nanga bakokanga te mais bapasteur bakokanga nazaka na respect na bato wana kosakana te bafonde be kobebisa bavrai mais pasteur akozala fanatique ya motu te aki okumisaka komela député saki te ayepe koflate bakonzi ya mboka te so basali mabe bosali mabe ata bokatokingo likambo te rendez-vous epai ya nkolo biso nyonso voilà et donc ici vraiment que ça toujours na pasteur Vincent vraiment à na pour pasteur Vincent so on dit 15 ans passé 20 ans passé au moins na batami nini pasteur basali ya nzambe basala bamusicien na biso profane bazokufa na mboka na biso nini pourquoi et ça parce que mboka na biso le pays va mal mpe eza signe ya bonne chance oyo bato minene baza to abo lokola basymbole ya mboka badrapeau ya mboka soki otangi par exemple kaka nazona bato ya nzambe otanga cosmol babona bango États-Unis azosala image États-Unis ozo comprendre mais bato oyo balengelaka bakosakana te apara basoni baza ebele soki toke na mokili otangaka moto lokola James Brown bamonika bango États-Unis Michael Jackson bamonika États-Unis ozomona bato wana baza protégé na bapoyi na bango ata basi bakufi otangi Mohamed Ali bagrand nom wana bagrande personnalité baza bato esengeli koprotégé bango parce que bazaka bapatrimoine ya mboka mais biso awo ezalaka te est ce que adina balobelaka esusu jamais bato bana bagrand kale balobela bango susu badocteur niko balobela bango susu baza quand même bagrande personnalité ya mboka ata baza bapasteur te baza bamonima ya mboka bapatrimoine ya mboka baza bafierté ya mboka neti bapapa wemba banani bemeneya sako kote bapasteur nano badina bala papa kiana eza na bomoi oyo tokufami Charles Lesi baza bapatrimoine ya mboka mais pa na biso awa bayebaka valeur na batu te bayebaka valeur na batu te papa eza mawa mingi mais taso moto bazosabote asali mingi koleka député ndeko moko ayeba nzembo moko kitoko awa tambola malembe mokili ya bato valioka mbeki balobeleli kutu te osomona mais soki papa flamme donc ene mosika te mais eza mboka biso eza na lisuma te mais libaberon eza na libaberon toi la chance te mais étant que pasteur oza pe na foi ke nzambe okangola mboko oui nasambelaka nzambe akangola mboko oyo epuis alongola bato mabe na mboko bakima bato balingi kongo te nzambe akima abenga na bango to nzambe alongola bona mokili parce que tolemi ndeko même sanga bi pasteur sambelaka mpona bango nasambela bango jusqu'à quand bazochange te jusqu'à quand pote oyo osambela mpona bango bango aza na baloge basala baloge bapesi mo bamibeko batambolaka na bana mike batambolaka na baninga na bango mibali batambolaka na bambwa na banyama yo kosambela mpona yo pasanje mokoloni donc wana mosala punda mosala punda ezokobwaka mai na mokongo alibata na mokongo alibata mpo libata soki alingi osukola ye te atobwakele mai soki atiboye mai elomosala punda punda kutu te parce que punda soki asali balesaka ata bapome na matiti voilà, il y a mis de mais comme nous sommes limités par le temps,
vraiment pasteur Vincent Bosengaki hérité Kasongo tonton Makwaka mwana poto ya tongo Bosengaki pasteur Vincent Makela yeyo na pesi mbote na mon avocat maître Daniel Tumba maître Pengu maître Idi Amin pe mon avocat Tambeze na pesi mbote na reine mère Ashimaki oumela principe ya Muzinga Christian Kouke la fille à question na pesi mbote na Janine Kumba commerçante munene ya Congo et sans oublier na pesi mbote na Golda Moyo présidente Golda Moyo mokonzi ya ONG oumela esika oyo zami voilà parce que fait ça makela oyo la dernière question merci na rebi si oyo na nyonso oyo ezoleka contribution ya église eza nini mpona mboka église esalaka mosala nango pasteur Flam les gens confondent des choses bato badi biloko tu catholique atonga baclasse bino botongaka te tala église eza na mission na yango Jésus apesi église mission ya kokomisa bato bayekoli na ye soki moto abongoli motema akoma utile mpona mboka na ye biso rona biso eza liboso totonga baclasse te yosala baong te yosala baoferina te bit na biso biso ezali ya koteya sango malamu toteyaka yango mpe sikisiki ndenge nzambe atinda biso le reste wana eyaka après mais il faut savoir na bamoyen mais église biso eza bapauvre tozwaka soutien d'état te tozwaka bapartenaire te tout ça bani te soki olobi lelo lasa peine nde totonga église wana bandeko botia biso maboko bapasser lokoso bozotonga baéglise batima boye na boye yango wana totika nzambe asala na ndenge na ye todebriaka na yesu ozomona mais église ezwaka role na yango lokola église ezozwa role na yango bato basali mpe politique bolingi baposte bili mpe bozwa role na bino mpo mboka ezala malamu tala toti kopola 3-0 namoke lokola gabo mais batie mpe baprofessionnel oyo babetaka biene bakoki te fale batana bango ata baloko pasteur Flam baloko ya biso tokozwa 18 se batali baloko nakome soki bope moyongi soki banani biso bameyongi soki na banani wana soki ati boye we soki atanga soki sa boye gadamu akwei kuna avanda pasteur Flam tokokoka te wana bata bazwa na likolo nivo likolo omoteki bazwa na soki sukuta bapro babeti me bakoki te bongo tia baloko ya nzalo oyo baliaka bie te yeli mike mboka so mboka moko tokomi lokola tokomi na dibaberon eza mboka moko vraiment tozala malchance na mboka oyo nyonso eza kaka mabe ekipe ekobeta lobi lelo na pokwa baza na aéroport 19 mpe bakobeta kaka lobi mpe bake balali bien te baliaki erini ozomona mboka oyo eza mboka moko pasi soko moni mboka oyo ebomaka balider facilement baloka yango facilement baloka yango awa na mboka na so basasinaka député moto aza na humilité me bakangi ye batie mpe na makasi oyo mboka ndenge nini babomaka batete balumumba batete ya mboka me bato baosakasoko te bazotika bango babikela mboka mosuku tokatyebe bakoboma yetu tyebe défenseur na droit de l'homme bosasine kaka facilement comme ça akei nani oyo ya jeune oyo papa na mama na eboti kokufa oyo soki nani mukendi nani rosi mukendi bagene omo baza na tete bakoforme baninga nango bagene balongwa na kikuluna bozokomi kaka gratuitement comme ça batokola baboteti vice président ya assemblée provinciale bobomie kaka boye eleki na ope kaka boye ata yo moko toti koperde bapapa wembamba lokondo tokokufa papa josi mpe papa josi moko donc eza basigne mabe mboka baprotegeaka bavaleur te baprotegeaka peuple te na bavaleur soko olobi verité bakangi yo oyo mboka ndenge nini ça c'est quelque chose à pays elobi meme ata boketu premier oyebi baboketu wana bato bandeko balibisaka ye ntango mosusu bafingaka eza mpona kanda ozomona na bamboka mosusu moto ya ndenge wana azoloba petro bobengi olingi nini oza korevandike nini alingaka mosala total mais pa na biso mona kaka aya so tokati ekingo te
wana mboka na biso sikoyo aya na ndo tokobomemi tokotobena no misu sima tokate monoko wana est-ce qu'on a sa solution si beaucoup chez ça va valer nous soit mboka mais c'est pas ça fait ça Boké tu as revendiqué dans ma Congo ya Congo mais il y a changé nationalité à ça c'est congolais soit à côté de ma Congo ah comment mondele attends comment mondele a changé identité à chaque identité à côté de ma Congo ce qu'on est pas bon que attache à une nationalité et ça la bonne identité moteur de la Congo si maman na zalaka na bandeko est-ce que c'est Batie Boké tu a dirigé dans ta première ministre ça na lobi te ke batia ye exemple que tu peux dans son niveau de titre de ça t'es comme premier ministre mais comme premier ministre ça va faire petit parce que bato babomi moko yo ba je les connais ba ko baté ba je les connais bato baby français et ça tika bazo ba buruki loko na biso boye bazo mutu ka pusu batie ministre bazo ko na kaka docteur na yebi pe longote licencié yebi pe longote awa na mboko soki baliaka ba grade baliaka ba bengo ba nini ba diplôme diplôme de Moussaka Mboka des États-Unis et mais juste na le kuta na mona mutu na tempo zo tanga yimo kaza na 28 diplômes est-ce que c'est solo na hiyo zo tunanga kile tunai na sana diplôme ya kobisa ba marchandise na soko na douane ngaza spécial on a 28 diplômes à part yango na sana diplôme a kolona ba ya koboko na basoso à part ça na sana diplôme na ba ndenge nini soko oloni pour nous et qui se multiplier ça ma belle 28 diplômes mais sur le terrain zéro yanga di baba diplôme na babote kotanga na bango eza pamba et sa femme voilà nzambe apambola bino moi dans dossier ya Congo tozali derrière président Fati il faut soutenir rien en prière parce que prier eza likolo ya nyonso aussi bien que le montada ya jalelo mon jalelo wa biso poste non pour faire sa poste mais il faut soutenir président Fati na ba initiative ya madame Oyo à Ozana. C'est bien. Voilà pasteur fait ça makela na biki mingi ko lobi zali mais le son limité par le temps. Ouais zali dernière question na yo pesa programme na yo. Église programme ezali nini pe nini oyi ko pesa ko loba na mboka ko pardon. L'église tout ça na programme à prière ici. Nous avons prié kaka. Nzamba sa la grâce. Malobalanga souvent on peut ça la dédicace. OK. Na pesi mbote mingi pa ya muto sa la caméra. Non valable Cédric Makel petit frère de Jésus-Christ mona tu kanzambe. On bosse à la cerveau électronique. Cerveau électronique frère. Na pesi mbote mingi pa bokilo na ngai maman Marcelo. Na motema malam. Le balamba ki pondu moka osakana ti. Wana maman bokilo. Ah! Somo. Suka. Na pesi mbote mingi pa ya Makbe. Ma bien aimé vraiment na liganga mingi mama mwananga na pesi mbote mingi pa ya mwananga Edi Evans Edi na moi c'est maman Nancy na comme le roi des sprinters tinda katinda mwananga na deux fois le roi des sprinters voilà Evans Edi bana motema na pesi mbote mingi pa ya mama Matie papa mbana ye papa Anissé na pesi mbote mingi pa mwana na ngai na lingaka mingi mama Jackie namba na ye c'est le roi de Bogar nzamba pambola ye Mimito Madouda na France nzamba pambola yo ma bien-aimée Seriquette nzamba pambola yo et ma bien-aimée aussi c'est Brunel nzamba pambola yo pourquoi pas Anikinen azo mikolo na Kisasa nzamba pambola ye na pamboli ba panso o balanda biso pourquoi pas na pambola il y a des espérances matin à 6 calé motema nzamba pambola ye na pamboli fibo mon chauffeur mon enfant fibo mon chauffeur mon enfant na pamboli madame la Bénédicte tu vas maman moyambi maman sociale ma bébé maman sociale koloma kusapo bikolo azo sala olobela mote émission ya nini ya makusa na nzumbu voilà émission ya makusa na nzumbu on y a quitté donc lundi mardi oyo na boyamba vraiment na plateau to lia en pleine émission na mona ki sedika so lia so chapo yo oh na ba pela mwasi na ngola kisendenga bola Cédric na pesi ba ngola surtout bote pona ko sukisa to bonda mi pona Congo batu mabenyo so balonga na Congo batu so mabe balonga na Congo batala batika na Congo espoir des ali un jour Congo et Kobonga Kakaka au nom
puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, et comme une souka, il y a émission. Na basa ko sambo te pa ya sunda tendresse. Nzamba le kana pambulo, ana na pe émission makasi ya. Sunda tendresse. Ouais, nzamba pambulo mi. OK, na Belgique. Nzamba pambulo yo sunda tendresse en direct ya Belgique. Na pesi mbote na mopunzi ya Belgique. Héritier kaso mo konta conseil. Oh mela na pesi mbote na prophète chancelier Lema, prophète chancelier Lema, pasteur Roland na pesi mbote na Père Condé de Paris. Père Condé de Paris, mon bali ya maman Bijou Condé de Paris. Voilà, et l'autre ici vraiment comme la personne en souka ya émission na pesi mbote na pasteur Vincent Makela oyo. Azala qui patient anima qui vraiment na yamba na émission de vraiment nzambe apambola na simplicité oyo azali na yango na pesi mbote na maman pasteur Bene Makela nzamba pambola ye maman social nzambe apambola ye na pesi mbote na principe ya Bilombe principe ya Muzinga et na pesi mbote na mon partenaire de proche Casse Okito Vincent Kouke la fille à question na pesi mbote na bana miesi ya poto les amis de Flamme d'Angola Rex Mobutu mon ami Fabrice Kimpala de Julanda de grand coopérant pasteur Papisi tout na pesi mbote na apôtre Diamine Ninjoki Bobo Char de Dieu et sans oublier na pesi mbote na Annie Vengu wana la maison d'habillement Annie Oudey nzambe apambola yo na pesi mbote na reine mère Ashimaki motema ya c'était makena non valable na pesi mbote na les amis de pasteur Flamme d'Angola Charles. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga bila ye ciel ouvert